possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, de réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de tout. Rien n'est impossible. Atata, bamama bandeko bana Congo, mbote pe kimia ya nkolo Nzambe na kati ya mabota mabinu. Napesi d'abord merci mingi na bandeko ebele oyo ba manifeste mawa pe bolingo na bango na bikama oyo na utaki kozwa na kati ya libota pona ko perdre leki nanga ya mwasi. Nazali nano na kati ya deuil po nano na kundi ete, mais moyen pe na kende sur place esika tokokunda ye ezali te po bayebisi ngai ba bumi oyo ya Rwanda, bambulumbulu oyo ya Rwanda basili bakiti sur place balobi lokola ezali leki na ye akozala wana tokende kozila ye sur le terrain, mais bato na ngai bayebisi ngai donc tina nakende ezali te. Tokosala ndenge Nkolo Yesu alobaki na biso, alobi tika ba mort bakunda ba mort. Yo sala mosala Nzambe atindi yo osala yaka landa ngai. Soki na kati periode na ngai oyo naze nango na meditation pona kozila fin ya deuil ya leki na ngai,
pe na ye komi adresse na bino malgré ce moment difficile. Ezali po na moni makambo oyo euti kokomela biso na kati ya mikolo oyo ezali somo. Pe esengi te ke tozilisa. Parce que na kati ya bitumba oyo tozali na yango lokola balobaka soki omoni ndoki belela pe tango tobetaka mbela yango ebebisaka misala na bango biloko oyo balingi kosala bakoka kosala yango te. Pe so nazilisi ke nabete mbela mba mosusu nsima ya poso moko okomona na kati ya mokolo moko to mibale makambo ekwe na koya komiswa mosapi nalobi ifale peut-être naloba yango avant po basala yango te ou bien po mokili eyeba pe tokoma bato ebele ya kotelemela bango po epekisa bango makambo wana esalema te. Bandeko na ngai ngonga oyo boye homme politique ya mboka na biso baze kowelaka dialogue, élection, transition na makambo kilikili mboka na biso kuna makambo ya somo ezali koleka. Yango naze koloba pona kosenge na bango nyonso tu totelema nano totala makambo ya mboka. Bino moko bolandaki na ebandeli ya sanza oyo ya mwambe oyo toze nango. Kanambe Hippolyte akendeki le 4 août na Uganda. Akendeki na Uganda kokutana na Kaguta Yoweri Museveni. Akendeki pe kokutana na mokonzi na ye Paul Kagame. Bato wana misato oyo tobengi bango towaka bakutanaki esika moko pona kosolola. Pe tango basisi kosolola Kanambe asali déclaration ya monene pona kopesa réponse na makambo bazaki kozila ye awa na kati ya mboka ye abimi ake kopesa réponse na Uganda. Pona koyebisa ke ba élection na bino bozolo ba élection onga na yebisaka bino ke kosalema te. Ye moko ake kokonfirme bino a partir ya Uganda alobi élection ikeleve e kosalema te. Ti mbula mibale élection kosalema te. Pe ye akombantama na pouvoir. Oyo aze makasi akende kolongola ye. Na ebisaki bino ke nyonso toze kosala wana ezepa pona nini ngai nalingi kotuna sema pona nini Kanambe bazili ye awa na mboka na ye te pote apesa réponse apesi te abimi ake kopesa réponse na Uganda. Pona nini ake kopesa réponse na Uganda? Elingi koloba nini? Peti na nini bato wana misato bake kokutana na bokutu na kati ya parc na Mweya na parc na frontière avec le Congo mais na côté ya Uganda parce que Kagame akendeki na bokutu bakutanaki bango misato. Pona nini bake kokutana? Eloko nini ezali koleka? Tango ye Kanambe ake kokutana bango babingisaki ye po bayebisa ye yo okomi likama pona biso, yo okomi ventre mou. Bamoni ndenge makambo eutaki koleka na Kinshasa, bamoni ba image elekaki na Kinshasa le 31. Yango babengisi ye balobi biso tomoni yo bandi ko perdre pied kuna. Soki yo kpei kuna conséquence wane kozongela biso. Soki yo perdre kuna tuti power babengani batu nyonso tu biso tokokoma na kati ya problème. Tomoni yo
compétence na yo pona kosimba mboka eze malamu te. Compétence na yo pona kosimba makambo eze malamu te. Tala eloko oyo bango babengisaki ye kuna na Uganda yango wana. Pona nini? Parce que boyeba malamu ke pona bango basali pe analyse na bango. Basali analyse na bango balobi nini? Balobi yo soki okwei babengani biso na RDC Kigali ekokweya. Soki Kigali ekwei, pouvoir ya tusi pawe na Kigali ekwei, elingi koloba bautu majoritaire bazongi na pouvoir. Parce que le Congo ekozala libéré bakwede batusi bazonga na pouvoir. Pe kom liwa na biso ya tusi power. Biso toko préféré to kufa plutôt que alternative wana esalema. Donc ezalaki likita moko monene o babenga kango na français évaluation. Parce que loko balingaki kotala penza eze yango wana balobi il faut yoto kanambe to mono clair na kati ya situation. Yo kamata na no contrôle ya situation na kati na mboka na yo. Yango wana omonaki tango kanambe azongaki na Kigali na Uganda. Ayaki kosa nini azongi le 8, lundi ya le 8. Tango akomi na Kinshasa. Lundi le 8, asalaki likita monene epai na ye, na butu. Asangisaki ba membre o ya staff ya Tutsi Power, o baze ko dirige Congo lelo. Ba oyo bazalaki présent na likita wana, ezalaki Azarias Ruberwa, Moïse Nyarungabo, Général Bisengimana, Général Yav, Général Olenga, Gouverneur Chisambo, pe Premier Ministre Matata Ponyo. Na kati ya réunion wana, Kanambe atuni bango, mutuna moko. Alobi nga na lingi boya nolanga esika polele. Po ya utaki kozwa mbata kuna na nini na Uganda. Abisika nga na tuni bino. Bolingi nini? Natika. Lokola pression eze makasi kote ya ba Congolais pe na communauté internationale natika pouvoir tozongi sera ba Congolais. To ngata mape to bunda po to bate la pouvoir na biso. Bango banso balobi il n'est pas question. Il faut aussi ba pouvoir biso toze simana. Yango na Kanambe maintenant ebisi bango abi yoka makambo bakulutu okune pa ngana kendeki balobi na ngai. Boye. Alors bino bandalelo bomitia bino nyonso liboke moko simana ngai. Na yebi ke na kati na biso na bino na Tutsi Power toze na ba divergence na biso. Kanga ba divergence na biso maboke to tia pembeni. Trahison ezali susu na kati te. Pona cause ya Tutsi Power trahison ezali susu te. To tika la liboke moko to sangana esika moko tala makambo ba yebisi ngai na mweya kuna na parke tango to solola ki na bokutu biso misato yango wana. Il faut maintenant bo tomitia esika moko. Pe to bunda pona ko batela groupe. Alobi lisusu na bango. Pona ko telemisa bango. Alobi bino boye ba malamu que ba Congolais ba bandi ko joa conscience. To kanisaki ke bazalaki ba BNV. Mais diaspora, résistance ezena diaspora et réussir pour réveiller conscience ya ba Congolais. Mais ezena no ne bandeli. Soki mosala, soki conscience, prise de conscience wana ekori e kamati mboka mobimba. Biso sort na biso ezekaka kosoko mbangu pona kokima. Alors il faut ngai na bino to sala en sorte que to stopper elan wana o ezeko salem. To stopper yango libanda. To landa résistance wana libanda. Pe to tia terreur awana kati ya mboka.
pona kokanga makambo nyonso. Yango wana sur place apesi mitindo na Rubero pe na Général Bisengimana. Abibino mibale batu bozali ko contrôler les unités spéciales ya Rwanda o tozena ngwa na Kinshasa. Eh bien, tia bango na disposition, tia bango na état d'alerte. Po bakoma prêt pona kosala mosala ya koseme terreur. Po mwana ya Kongo moko atombola lisusu moto te. Shema wana tokozongela bino po tozei pe na yango. Mais lelo tolingi ko traiter makambo eleki minene mingi na ye po na traiter bino makambo ye minene ya kilo o eze ko menacer biso ya mabe. Yango wana lokola alobi bino bokamata tout de suite toutes les dispositions pour que na moindre mouvement ya population, il faut qu'on frappe dur pour qu'on sème terreur et là comment que ça les mate. Mais tous on gelana nous voyage oyo Kanambe asalaki na Uganda. Et là qu'on nini oyo Kanambe akendeki koluka na Uganda. Et là qu'on nini oyo bango bakendeki ko traiter bango misato les 3K. Kaguta Kanambe Kagame Kanambe. Et là, on y bakende qui ko traité na parc Queen Elizabeth na Uganda. Et là, il y a liboso. Kanambe akende ki ko confirmer bango fidélité na ye. Pona ko yebisa bango po ba ayebaki que bango ba convoqué ye ndenge na ute koloba na bino po ba moni ke ye aza komi ventre mou pe a komi danger po na bango ye akei po na kosenga bango ba sala ye confiance que azali na contrôle pe a ko reprendre contrôle ya situation na kati ya RDC pe azali meilleur pion oyo akosala mosala ti pour accomplir balkanisation pe annexion ya Kivu pe ya Est. Le reste ya Est ya RDC na Uganda pe na Rwanda. Ya mibale. Bango nyonso misato. Basali lokola front de solidarité. Parce que bango nyonso misato bakomi na kaka. Museveni na Uganda azali très contesté à l'intérieur na mboka na ye mikolo. Kagame manda na ye ya suka ese komi. Kanambe manda na ye ya suka pe ese komi. Bango nyonso mibale bazali sous pression ya communauté internationale avec États-Unis en tête pote il faut bakenda. Or bango balingi ko kenda te posongi bazo banga so bakei. Vraie démocratie ekobanda fin ya processus na bango ya balkanisation eko réussir te pe tuchi power ba ko sous possibilité ya ko créer empire na bango balingi ko sa na Grand Lac te. Alors balobi tozali a soko moko akpe biso nyonso to kwe soki yo kwe biso nyonso to kwe alors to mitia front commun po to tikala isika moko po to bunda. Donc, bakomi le kwa ndenge balobaka na français association ya ba malfaiteur. Bandimi bango nyonso misato to bakufa esika moko to babika esika moko. Objectif ya misato ezali po ba renforcer synergie na bango. Batia plan ya mosala na bango nyonso esika moko. Basala plan po na ko renforcer rapidement pouvoir na bango na kati ya Rwanda et surtout na kati ya RDC et batia rapidement ba dispositif po basisa mosala o bayaki nango po na ko installer po na ko kata mabele ya Kivu ekende na Rwanda pe nord ya province orientale et kota na Uganda. Alors il faut basala vite pour na créer trouble, pour na stopper processus et pression et la communauté internationale.
pour que et permettre bango ba si sa plan oyo bayaki nango pona mboka na biso. Mais na maso wana Museveni, pardon, nani Kanambe asengeleki apesa comme bagage, apesa nani Museveni preuve ya fidélité na ye oyo ye ariyebisi bango ke akosala maso bakosenga ye akosala. Eloko ya liboso Kanambe a autorisé Museveni na Uganda babenda pétrole oyo ya Congo oyo ezali na lac Albert. Boyebi bino nyonso tosi toloba makambo wana mingi banda découverte ya pétrole oyo ezali na lac Albert. Nape yango ebandi na côté ya frontière ya Uganda et ti na côté ya frontière ya biso ya Congo. Donc ezali nape ezali bipai mibale. Mais oyo ya biso Kanambe lokola ndenge ayokana na bango yoko touche te. Kagame asila kubanda kubenda kupompe pétrole oyo ya côté na ye ya Uganda banda kala. Mais lokola pétrole ya ye azobenda lokola kuna ezali lokola bassin mur ezali na kati te. Tango ya zobenda pétrole na ye quantité o ya bendi sikaba yebi ke ekomi tel ke o ya biso e bandi ko tiola ko kende pe na bango normalement sorte zaki na gouvernement o ya mboka na biso moko e sengere kito e bisaye stop maintenant il faut to tia ba condition parce que nini pétrole na biso e bandi ko tiola pe na bino. Mais non Kagame Kanambe akei pona ko e bisaye kulutu ale benda nyonso tu yo bongisela ngai kaka makuta oyo kotiela ngai pembeni. Mais apesi ye garantie ya pompe ndenge moko lokola bazosala na gaz ndenge asali na Kagame avec gaz méthane ya lac Kivu. Eloko tozobenga occupation pe pillage tala yango wana. Eloko ya mibale ye Kanambe ayokani na Museveni basali front commun. Front commun wana ezali bakamati ba troupe côté ya Uganda ezali ba troupe régulière ya Museveni ya Uganda, mais côté na biso ezali ba troupe namibienne oto ebisa bino bakoma kala balata bilamba ya basoda na biso balata bilamba ya ba policier na biso bango sika bakomiti esika moko pona kobanda ko bouma pe ko tia ba condition pour que batia mobulu wana et conduire na état d'urgence et conduire na ba suspension ya ba processus nyonso na République démocratique du Congo et permettre Kanambe ko instaurer transition et leko ya transition wana basilisa misala oyo baye na yango pona ko annexer le Kivu. Oyo na se kolobela bino ba expert oyo ya Uganda basili ko ya ko examiner même aéroport ya Beni basoda oyo bato na biso bazai kuna oyo na se ko yebisa bino eze ba ndeko na biso moko bazai kuna bazai ko pesa biso ba information chaque jour. Abi lelo ba expert ya Uganda bakomi bazai ko examiner nini ya aéroport pona kotala ba condition que ba avion ya minene oyo ya ba troupe soki elongwe na Kigali to elongwe na Kampala ekoka ko kita pona ko faire débarquer ba troupe na nani na Beni sans problème. Kaka dans cette préparatif wana Kanambe bibundeli ebele oya ute kozwangu na Ukraine pe na Russie. Ele kaka mosusu kitaka nani na Kinshasa ezwi nini ba avion ekei na est. Tolandi ti na bato na biso kuna touti kozwa esika nini na stoke yango. Eze na camp militaire te. Eze na île Ijwi. Dans un guest house wana ezalaka pona bato to pesa détail wana pona bato ba yebi ezalaka ancien guest house pe dispensaire ya église protestante
abandonné bâtiment ya monene eze kuattirer attention na motu te wana ekomi nde dépôt d'armes esika kanambe ati biloko ne ya mosala nyonso wana bandeko na ngai mpo na nini mpo na kolengele processus oyo bango baze kobongisa mpo batia mboka na loyenge ya makasi et permettre bango badécréter état d'urgence et permettre bango baappliquer. Mais tala esika mama ya makambo eye kokoma nde na oyo nga na ye kosola na bino lelo eze makambo ya somo oyo touti koyoka touti kozwa yango na badetail na kati ya mikolo oyo ya liboso ezali accord oyo Kagame, Museveni, Kanambe bazai kubongisa pona ko signer na kati ya mikolo po ekomi tout près ya exécution pona ko signer yango avec Bayuda, avec État ya Israël pe avec balobi oyo ya Bayuda ya mokili mobimba surtout bawe bafandi na États-Unis. Accord wana ezali nini? Accord wana ezali pour que bango bandimi po mboka na biso ekomi ya bango. Bandimi ke Bayuda oyo ya poso loko ngai na yo ya baposo moindo. Bayuda oyo ya Ethiopie. Babengaka bango kuna bafalasha. Bayuda oyo ya Ethiopie batoka bango nyonso baya koinstaller bango wapi na région ya Kivu. Mais ezala en même temps opération tango bango eko combiner na opération ya bango ba Rwandais tango bako occuper le Kivu. Pe eko sala ke lokola Bayuda bazai impliqué na kati ya makambo wana bango bako sala te kuna na États-Unis pe na ONU lokola bazai na lobby ya Bayuda ya makasi bakanga miso po tango bako sopa batu na bango na Kivu pe tango bako annexe Kivu na Rwanda bazwa appui ya ba lobby oyo wana. Bandeko na ngai toyo kaka ngai na zaraka déjà au courant ya dossier wana ya plus d'une année. Mais tango na landaki na moni trace penza ya malongate na lobi certainement c'est blague parce que il faut bel li boma po oya ko proposer mboka na bato o meme bapa ya muso oya ko tia wana sanke otu na bango. Mais lelo yo talaka na eko sutuka dossier wana esi ekomi pene ya ko zala signé. Moto ya négociaki dossier wana ezali ministre ya mwasi ya Rwanda oya affaires étrangères Mushikiwabo. Azalaka kusala ba navette ebele tango tozala kolanda ye na Jérusalem na New York, Jérusalem et New York pona ko négocier dossier oya mabele ya bakoko na ngai na yo. Po bato mosusu na bango baya kofanda wana po babiso baye bango moko ekozala mindondo mingi sur le plan international mais kwa bakosangana na Bayuda wana en ce moment lobby wana ekosala ke ekofermer ba média mensonge nyonso monoko makambo nyonso ekoleka proprement motu ya koloba azalite yango na bi lelo yo ata matanga te pona ngai il faut na yebisa biso bana Congo il faut to crier fort. Yango wana omoni ngai nini dossier ya mibale oyo baye kosala ezali ya mai ya fleuve Congo. Accord ezali pe sur le point d'être signé wapi na Égypte pe na Tchad. Po mayo ya biso ekende ko renforcer barrage la Souan na Égypte. Parce que bato ya Soudan lokola bandimi ko sala oya bango nini e ko diminuer puissance ya Nil pe barrage ya Souan ezui problème il faut nde e pe na biso. Mais avant eko makuna il faut mayo ya biso ele kana na lac Tchad po etondi sa lac Tchad po lac Tchad bandi ko kauka. Mais dans l'autre temps biso to kauka biso to kufa kuna bango bazwa bomoy.
ozomona eloko oyo ba conséquence ya makambo tozoloba ya occupation bandeko na ngai yango wana. Tango tobimisaki dossier oyo pe tango tolobaki yango meme kuna na mboka bandeko mosusu balobaki na landaki kwa Mutinga alobaki makambo wana. Me bolanda yango po sikoyo boye tala yango esekwe ekomi isu na suka. Toyebi yango po na nini? Parce que kuna na Kinshasa Kanambe auti koyebisa bandeko na ye nano asali akima nzaka te yango anga alobi na koganga liboso po na telemisa ye. Na Israel a décidé atinda ndeko na ye ya mwasi Jeannette Kanambe akende kuna comme ambassadeur. Po tango ba okende ko yakende ko sala ba biloko na se sale mana bokutu gouvernement sur place na nini na mboka ni congolais moko kolabo moko na kati ya gouvernement azala au courant nyonso e sale makuna na Jérusalem e sale ma entre Jérusalem na Kigali na ye a engagé le gouvernement ya mboka na biso na nini comme ambassadeur. Na nini na Egypte a salini a poni ndeko na ye Zoé Kanambe po akende kuna comme un Thomas comme ambassadeur pour na kosala même chose parce que ba dossier wana mi balé dividende mbongo o ba kofuta eze belé po mbongo wana e kozani mbongo ya famille na bango e kozana mbongo ba kokabola entre Kanambe Kagame na Museveni bande kunanga eze problème sérieux. Il faut biso toto fungola miso talatino na lobi matanga opa matanga il faut na terme na ganga. Il faut na terme na yebisa bino. Il faut na terme na yebisa bana mboko. C'est pour ça que na siri aussi kana zolo belabino wa na komeli secrétaire général ya ONU na saleli memo. Na saleli même memo na tindeli gouvernement ya États-Unis. Gouvernement ya France. Gouvernement ya Allemagne. Gouvernement ya Royaume-Uni pe gouvernement ya Royaume de Belgique. Na tindeli Union européenne na tindeli pe Union africaine. Po ba lo bateke ano yeba ke il faut ba zwa biloko wana ba yeba ke soko ba kanisa ke biso ba nyonso na mboka nyonso to lali pongi me ba yeba ke groupe moko elali pongi te quelque part ba tumusu ba zo veiller talatino ngana telemi pona koya koyebisa bino ke il faut to telema parce que situation to zo ke na ona mboka ezali mabe. Totika nano biso bana mboka tobosana nano bandeko na ngai ya classe politique tozeko wela kaka pouvoir mbongo tosala ba élection ni élection dialogue po okosala dialogue yona mutu tala bato bino lingi osala bango dialogue tala plan bango bazosala bandeko na ngai bango bapaya bauti kopesa biso liteya tala omoni esika bango bamoni intérêt na bango ekomi en jeu ba hésiter te ba bengani ba onyo misato ba bi to fanda na esika moko omoni makambo esika ekomi ya soko biso misato to yokani te biso nyonso misato to kwe il faut to mitie esika moko yokanambe bongisa ba erreur na yo il faut to mitie esika moko to récupérer situation ba paya o balingi ko lia mboka na biso ko détruire mboka na biso baze ko s'entendre po ba détruire mboka na biso bongo biso ba kolomboka bande konanga tozali capable te totika nano lokoso e makambo o élection o dialogue nini gouvernement d'union nationale gouvernement de transition na nini yoko sala gouvernement de transition mboka ezokende ele ko bazo ba paya bazo ya po ba ya kotia na mboka po lokwa na lobibo ba muso abia no moni wanda il commence à distraire les gens et ko lobango ba paya te po bango ba yebi le sérieux e makambo nga zoloba ba yebi que je n'ouvre pas ma bouche pour parler en l'air. Mais au commun, vous avez Congolais, vous avez ma vie, raconter des histoires, il veut distraire les gens, pas Congolais. Mais vous avez bololé, un goti, mon colombo, que vous kendo. Bongo, vous avez peu violé la loi en gando. Vous avez ba arme en gando, et zena tina mokote. Ngonga, yo te sengeli kote le mayango yo. Na répéta bino ango plusieurs fois nga zo senga bo pesa ngai pouvoir te na zo senga bo sa no nga na sengi ango te bana oyo basangana ki dernièrement na Bruxelles balobia tolingi to zwa nini autorité morale kwa kamba biso na pesi bino merci baleki na ngambe ngai na koya komi imposer pe na bino comme leader te
soki bino botelemi ke tomitie esika moko te eze mpo ngai nakoma mokonzi te na eze mpo ngai na bino tolibere naino mboka d'abord tolibere mboka so tolibere mboka le reste ekoya après. Alors tala makambo minene eze koya siko moni bapaya bakomi koluka baalie na ba puissance ya libanda po tango bakoya kobanda occupation ya Kivu bakamati bayuda ya miindo lokwa ngai na bino batipo bayuda wana bakomaka na nini na Israel ngai nazalaka ambassadeur na Israel tango bamemaki bango baza koya avion ezokitana bango bayaka presque koto mine oyo bakitaka to koto mibale koto misato na yebisu malamu te oyo bazalaka kokitana bapepo mpona koya kosopana bamosusu ebele batikali no na Ethiopie bazoluka konegosie baya kosopa bango epai na biso balukaka liboso bakende na Uganda esimbi te posi baugande batelemelaki likambo wana yango ete epe na biso nde baikunde ezoye epe na biso mana mboka totele nga nakataki matanga na ngaka mpona ya nayebisa bino telema nakozongela bino bandeko na nakozongela bino po eze grave po totelema bapatriote ifo botelema bapatriote militaire na mboka ifo botelema baétudiant nani ifo botelema po eze makambo ya mboka na bino oyo nalobi bino kosala enquête na bino mpe lokola bosala mpe enquête boze mpe baintellectuel bosala enquête nalobi te ke bokamata comme parole d'évangile sala enquête me botelema tosikola mboka na biso nzambe apambola bino apambola mpe biso abatela kombo ingete. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé, et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, de réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible.
aussi. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir de réussir pour cette nation bénie. C'est encore possible, La grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, La grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de tout. Rien n'est impossible. Atata bamama bandeko bana Congo, mbote pe kimia ya nkolo nzambe na kati ya mabota mabino. Napesi d'abord merci mingi na bandeko ebele oyo ba manifeste mawa pe bolingo na bango na bikama oyo nautaki kozwa na kati ya libota pona ko perdre leki nanga ya mwasi. Nazali nano na kati ya deuil po nano na kundi ete, mais moyen pe na kende sur place esika tokokunda ye ezali te po bayebisi ngai ba bomi oyo ya Rwanda, bambulumbulu oyo ya Rwanda basili bakiti sur place balobi lokola ezali leki na ye akozala wana tokende kozila ye sur le terrain, mais batu na ngai bayebisi ngai donc tina nakende ezali te. Tokosala ndenge Nkolo Yesu alobaki na biso, alobi tika ba mort bakunda ba mort, yo sala mosala nzambe atindi yo osala yaka landa ngai. Soki na kati periode na ngai oyo naze nango na meditation pona kozila fin na Uganda. Alors il faut basala vite
pour créer trouble, pour stopper processus et pression et la communauté internationale. Pour que et permettre bango ba si sa plan oyo ba yaki nango pona mboka na biso. Mais na maso wana Museveni, pardon, nani Kanambe asengele ki apesa comme bagage, apesa nani Museveni preuve ya fidélité na ye oyo ye ariyebisi bango ke akosala maso bakosenga ye akosala. Eloko ya liboso Kanambe a autorisé Museveni na Uganda babenda pétrole oyo ya Congo oyo ezali na lac Albert. Boyebi bino nyonso tosi toloba makambo wana mingi banda découverte ya pétrole oyo ezali na lac Albert. Nape yango ebandi na côté ya frontière ya Uganda eyeti na côté ya frontière ya biso ya Congo. Donc ezali nape ezali bipai mibale. Mais oyo ya biso Kanambe lokola ndenge ayokana na bango yoko touche te. Kagame asila kubanda kubenda kupompe pétrole oyo ya côté na ye ya Uganda banda kala. Mais lokola pétrole oyo ya ye azobenda lokola kuna ezali lokola bassin. Mur ezali na kati te. Tango ya zobenda pétrole na ye quantité oyo ya bendi sika bayebi ke ekomi tel ke oyo ya biso ebandi kotiola kokende pe na bango normalement sorte zaki na gouvernement oyo ya mboka na biso moko esengeleki toyebisa ye stop, maintenant il faut totia ba condition parce que nini pétrole na biso ebandi kotiola pe na bino. Mais non, Kanambe akei pona koyebisa ye kulutu ale benda nyonso tu yo bongisela ngai kaka makuta oyo kotiela ngai pembeni. Mais apesi ye garantie ya pompe ndenge moko lokola bazosala na gaz ndenge asali na Kagame avec gaz méthane ya lac Kivu. Eloko tozobenga occupation pe pillage tala yango wana. Eloko ya mibale ye Kanambe ayokani na Museveni basali front commun. Front commun wana ezali bakamati ba troupe côté ya Uganda ezali ba troupe régulière ya Museveni ya Uganda, mais côté na biso ezali ba troupe namibienne oto ebisa bino bakoma kala balata bilamba ya basoda na biso, balata bilamba ya ba policier na biso, bango sika bakomiti esika moko pona kobanda kobuma pe kotia ba condition pour que batia mobulu wana et conduire na état d'urgence et conduire na ba suspension ya ba processus nyonso na République démocratique du Congo pe et permettre Kanambe ko instaurer transition et leko ya transition wana basilisa misala oyo baye na yango pona ko annexer le Kivu. Oyo na se kolobela bino ba expert oyo ya Uganda basili ko ya ko examiner même aéroport ya Beni basoda oyo bato na biso bazai kuna oyo na se koyebisa bino eze ba ndeko na biso moko bazai kuna bazai kopesa biso ba information chaque jour. Abi lelo ba expert ya Uganda bakomi bazai ko examiner nini ya aéroport pona kotala ba condition que ba avion ya minene oyo ya ba troupe soki elongwe na Kigali to elongwe na Kampala ekoka kokita pona ko faire débarquer ba troupe na nani na Beni sans problème. Kaka dans cette préparatif wana Kanambe bibundeli ebele oya utai kozwangu na Ukraine pe na Russie. Ele kaka mosusu kitaka nani na Kinshasa ezwi nini ba avion ekei na est. Tolandi ti na bato na biso kuna touti kozwesikani na stoke yango. Eze na camp militaire te. Eze na île Ijna ya deuil ya leki na ngai. Pe na ye komi adresse na bino malgré
ce moment difficile. Ezali po na moni makambo oyo euti kokomela biso na kati ya mikolo oyo ezali somo. Pe esengi te ke tozilisa. Parce que na kati ya bitumba oyo tozali na yango lokola balobaka soki omoni ndoki belela pe tango tobetaka mbela yango ebebisaka misala na bango biloko oyo balingi kosala bakoka kosala yango te. Pe soko nazilisi ke nabete mbela mba mosusu nsima ya poso moko okomona na kati ya mokolo moko to mibale makambo ekwe na koya komiswa mosapi nalobi ifale peut-être naloba yango avant po basala yango te ou bien po mokili eyeba pe tokoma bato ebele ya kotelemela bango po epekisa bango makambo wana esalema te. Bandeko na ngai ngonga oyo boye homme politique ya mboka na biso baze kowelaka dialogue, élection, transition na makambo kilikili mboka na biso kuna makambo ya somo ezali koleka. Yango naze koloba pona kosenge na bango nyonso tu totelema nano totala makambo ya mboka. Bino moko bolandaki na ebandeli ya sanza oyo ya mwambe oyo toze nango. Kanambe Hippolyte akendeki le 4 août na Uganda. Akendeki na Uganda kokutana na Kaguta Yoweri Museveni. Akendeki pe kokutana na mokonzi na ye Paul Kagame. Bato wana misato oyo tobengi bango towaka bakutanaki esika moko pona kosolola. Pe tango basisi kosolola Kanambe asali déclaration ya monene pona kopesa réponse na makambo bazaki kozila ye awa na kati ya mboka ye abimi ake kopesa réponse na Uganda pona koyebisa ke ba élection na bino bozolo ba élection onga na yebisaka bino ke kosalema te ye moko ake kokonfirme bino a partir ya Uganda alobi élection ikeleve ekosalema te. Ti mbula mibale élection ekosalema te pe ye akombantama na pouvoir oyo aze makasi akende kolongola ye. Nayebisaki bino ke nyonso toze kosala wana ezepa pona nini ngai nalingi kotuna sema pona nini Kanambe bazili ye awa na mboka na ye te po te apesa réponse apesi te abimi ake kopesa réponse na Uganda. Pona nini ake kopesa réponse na Uganda? Elingi koloba nini? Peti na nini bato wana misato bake kokutana na bokutu? Bake kokutana na bokutu na kati ya parc na Mweya, na parc na frontière avec le Congo, mais na côté ya Uganda. Parce que Kagame akendeki na bokutu bakutana ki bango misato. Pona nini bake kokutana? Eloko nini ezali koleka? Tango ye Kanambe ake kokutana bango babingisaki ye po bayebisa ye yo okomi likama po na biso, yo okomi ventre mou. Bamoni ndenge makambo eutaki koleka na Kinshasa, bamoni ba image elekaki na Kinshasa le 31. Yango babengisi ye balobi biso tomoni yo bandi ko perdre pied kuna. Soki yo pe kuna conséquence wane kozongela biso. Soki o perdre kuna tuti power babengani batu nyonso tu biso tokokoma na tolanda résistance wana libanda pe totia terreur awa na kati ya mboka pona kokanga makambo nyonso.
yango wana sur place apesi mitindo na Rubero pe na Général Bisengimana abibino mibale bato bozali kocontrôler les unités spéciales ya Rwanda oyo tozali nango awa na Kinshasa. Eh bien, tia bango na disposition, tia bango na état d'alerte po bakoma prêt pona kosala mosala ya koseme terreur po mwana ya Kongo moko atombola lisusu moto te. Shema wana tokozongela bino po tozali pe na yango, me lelo tolingi kotraite makambo eleki minene mingi na ye po na traite bino makambo ye minene ya kilo oyo ezali komenase biso ya mabe. Yango wana lokola alobi bino bokamata tout de suite toutes les dispositions pour que na moindre mouvement ya population il faut qu'on frappe dur pour na ko semer terreur et là comment que ça les mater. Mais tozongela nanu voyage oyo Kanambe asalaki na Uganda. Eloko nini oyo Kanambe akendeki koluka na Uganda? Eloko nini oyo bango bakendeki kotraite bango misato les 3K Kaguta, Kanambe, Kagame, Kanambe. Eloko nini bakendeki kotraite na Park Queen Elizabeth na Uganda. Eloko ya liboso Kanambe akendeki confirmer bango fidélité na ye pona koyebisa bango po ayebaki que bango ba convoqué ye ndenge na ute koloba na bino po bamoni ke ye aza komi ventre mou pe akomi danger pona bango ye akei pona kosenga bango basala ye confiance que azali na contrôle pe ako reprendre contrôle ya situation na kati ya RDC pe azali meilleur pion oyo akosala mosala ti pona ko accomplir balkanisation pe annexion ya Kivu pe ya Est le reste ya Est ya RDC na Uganda pe na Rwanda ya mibale bango nyonso misato basali lokola front de solidarité parce que bango nyonso misato bakomi na kaka. Museveni na Uganda azali très contesté à l'intérieur na mboka na ye mikolo. Kagame manda na ye ya suka ese komi. Kanambe manda na ye ya suka pe ese komi. Bango nyonso mibale bazali sous pression ya communauté internationale avec États-Unis en tête pote il faut bakenda. Or bango balingi kokenda te posoki bazo banga so bakei vraie démocratie ekobanda fin ya processus na bango ya balkanisation eko réussir te pe tuti power bakozwe susu possibilité ya ko créer empire na bango balingi kosala na Grand Lac te. Alors balobi tozali a soko moko akpe biso nyonso tokwe soki yo kwe biso nyonso tokwe alors tomitia front commun po to tikala isika moko po to bunda. Donc bakomi lokwa ndenge balobaka na français association ya ba malfaiteur bandimi bango nyonso misato to bakufa esika moko to babika esika moko. Objectif ya misato ezali po ba renforcer synergie na bango batia plan ya mosala na bango nyonso esika moko basala plan po na ko renforcer rapidement pouvoir na bango na kati ya Rwanda et surtout na kati ya RDC et batia rapidement ba dispositif po basisa mosala o bayaki nango po na ko installer po na ko kata mabele ya Kivu ekende na Rwanda pe nord ya province orientale et kati ya problème. Tomoni yo compétence na yo pona ko simba mboka eze malamu te. Compétence na yo pona ko simba makambo eze malamu te.
tala eloko oyo bango babengisaki ye kuna na Uganda yango wana. Pona nini? Parce que boyeba malamu ke pona bango basali pe analyse na bango. Basali analyse na bango balobi nini? Balobi yo soki okwei babengani biso na RDC Kigali ekokweya. Soki Kigali ekwei, pouvoir ya tusi pawe na Kigali ekwei, elingi koloba bautu majoritaire bazongi na pouvoir. Parce que le Congo ekozala libéré bakwede batusi bazonga na pouvoir. Pe kom liwa na biso ya tusi power. Biso toko préféré to kufa plutôt que alternative wana esalema. Donc ezalaki likita moko monene o babenga kango na français évaluation. Parce que loko balingaki kotala penza eze yango wana balobi il faut yoto kanambe to mono clair na kati ya situation. Yo kamata na no contrôle ya situation na kati na mboka na yo. Yango wana monaki tango kanambe azongaki na Kigali na Uganda. Ayaki kosa nini azongi le 8, lundi ya le 8. Tango akomi na Kinshasa. Lundi le 8, asalaki likita monene epai na ye, na butu. Asangisaki ba membre o ya staff ya Tutsi Power, o baze ko dirige Congo lelo. Ba oyo bazalaki présent na likita wana, ezalaki Azarias Ruberwa, Moïse Nyarungabo, Général Bisengimana, Général Yav, Général Olenga, Gouverneur Chisambo, pe Premier Ministre Matata Ponyo. Na kati ya réunion wana, Kanambe atuni bango, mutuna moko. Alobinga na lingi boya nolanga sikapolele. Po ya utaki kozwa mbata kuna na nini na Uganda. Abisika onga na tuni bino. Bolingi nini? Natika. Loko la pression eze makasi kote ya ba Congolais pe na communauté internationale natika pouvoir tozongi sera ba Congolais. To ngata mape to bunda po to bate la pouvoir na biso. Bango banso balobi il n'est pas question. Il faut aussi ba pouvoir biso toze simana. Yango na Kanambe maintenant ebisi bango abi yoka makambo bakulutu okune pa ngana kendeki balobi na ngai. Boye. Alors bino bandalelo bomitia bino nyonso liboke moko simana ngai. Na yebi ke na kati na biso na bino na Tutsi Power toze na ba divergence na biso. Kanga ba divergence na biso maboke to tia pembeni. Trahison ezali susu na kati te. Pona cause ya Tutsi Power trahison ezali susu te. To tika la liboke moko to sangana esika moko tala makambo ba yebisi ngai na mweya kuna na parke tango to solola ki na bukutu biso misato yango wana. Il faut maintenant bo tomitia esika moko. Pe to bunda pona ko batela groupe. Alobi lisusu na bango. Pona ko telemisa bango. Alobi bino boye ba malamu que ba Congolais ba bandi ko joa conscience. To kanisaki ke bazalaki ba BMV. Mais diaspora, résistance ezena diaspora et réussir pour réveiller conscience ya ba Congolais. Mais ezena no ne bandeli. Soki mosala, soki conscience, prise de conscience wana ekori e kamati mboka mobimba. Biso sor na biso ezekaka kosoko tombango pona kokima. Alors il faut ngai na bino to sala en sorte que to stopper elan wana o ezeko salem. To stopper yango libanda